bakolo mapango nyonso bazali awa biso bato tovandaka toza na basi na bana na biso awa na kati ya mokondo awa sikoyo nde sikoyo bazwa kosala sikoyo kobuka boye biso sikoyo na bana na biso na basi tokende kovanda wapi leta vraiment afungola motema parce que toza bana leta za papa biso toza bana afungola motema asunga bandeko oyo bamapango na bango ezokende ka nzela ezoleka pourtant bakosomba bisika mosusu biso mpe tovanda mapango na bango tokende kovanda bisika bango bakosomba parce que biso tovandi awa na basi na bana sikoyo place okende mpe eza te papa bofuta biso bambongo peza bambongo ebele te bofuta population bambongo toada na pasi toada na basouffrance botika te population bana tout ko souffrir na yebi te so esalaka bino malamu ntango tolelaka boyi. Bonjour, bonsoir, ça dépend R Bozolanda Biso, mbote na bino so balandi ya FM Télévision, car nene to yebisa bino que FM Télévision la chaîne oyo et pe sa bino ba actualité ya mboka na biso. Alors, naza awa précisément na commune Monga Fula, na si bomo na arrière plan na ngai na commune Monga Fula, quartier Mitendi na concession Mompondo. Alors, bandeko balandi ya FM Télévision, l'autre photo yara awa na si bomo na bino moko ndenge nini bandeko babengaka biso ke balingi ba buka bango po basala route o babengi rocade mais bazara surpris kaka mbala mo bayemba mo babuka bango sans que ba avertir bango sans que ba remettre bango moi quelque chose ka ndenge ezalaka alors babengaka biso to solaka to tikela bango temps pour que ba yoka na bakonzi ba eloni ba ko sala mais lelo to surpris to vandi ba bengi biso so ke no to kita sur terrain to éviter eloko ni eza ko se passer awa na Mitendi. Alors, tu fais ça radio té, bandeko baza sur place, tout meka ko bango, bino mo bo meka ko ka bango, ndenge ba koloba. Papa bonjour. Bonjour. Kombo na baba. Kombo na ngai monsieur Dereko Masunga. Monsieur Dereko. Dereko Masunga oui. OK. Moko ya ba propriétaire kati na Mompondo. Dernièrement tout allait awa, to bete le solo ya mabele oyo, ndenge nini balinga ba buka bino ba palais, sans que ba remettre bino quelque chose. Ils avaient pas comme surpris. Mais, tout tika bino, mais ça fait déjà plus ou moins 6 mois ou 5 mois, boy. Les lobos bing sous tout, sous promesse à sonner. Bon, likam to bengel bino awa, ezake, ndenge bosolo, ndenge o expliquer awa. En fait, gouvernement a mandaté ki bateau, ba mbaki biso bandeko ACTG, ba mbaki biso. Ah bon, pardon. Bandeko ba zola na msusu ojuli baku ya on soka siko lelo. Alors dossier o to zara déjà a, donc tu auras déjà awa ndeko sous moyen ça me ça moi résumé moké. Merci beaucoup. Par rapport au ndenge bandaki. Soké c'est ngena ça la résumé. Tu ala na mois de mai, tout mona ki ba chinois ba koti ba tracteur na bona kata mapango na biso bandeko buka sans ki ba avertir biso. Tant to moni bongo to bi oh. Bato bazo buka ba mapango na biso baza banani. Babi ki non biso to ko buka to sala misala. To bi non biso to ba kolo ba pango aboko buka boyiti sans ke bosa misala. Ti to miko landela bango batindi biso ti bato bazaki ba responsable. To kena tembe kuna to kutena bato bazaki ba responsable kuna ba mbi biso ba présenter d'excuse. Oh normalement ba nga ba procéder boyité ba bani ko bunga bi oui effectivement comme de même ba preuve ba correct ko nié ngoti ba présenter biso ba excuse. Bon ça va tout le cas identification ba identifier qui chaque personne et puis ba mbongo to kana bango discussion mbongo esalami lo lenge bango ba présenter ki biso. To kana bango et si les cils. Mais au grand étonnement to discuter bango na ba mbongo biso mapango na biso to pesa on accrédité mais c'est les journalistes. Okay. To pesi bango mapango parce que ba bi que non gouvernement azolekisa rocade awa na mopondo na kati ya mapango na bino. Comme tout le monde qui a eloko mo pour intérêt commun intérêt ya mboka mobimba to pesi mapango mais to pesi bango mapango na crédité. OK. Na crédité cela veut dire que to pesa bango ba pesa biso mbongo ndam non to pesi mapango ba pesa biso mbongo to sila ina biso na bango ba sa misana na bango Normalement ça bon. mais eloko ezo kamusa biso depuis to discuter ki na bango to sololi na bango to conclure na bango mama mbongo ti lelo ba benga ata mutu pete ndenge ezala ke ba proclamer yo ata mutu ozotekelo lupango akolo ba ke na lupango no na ye natali na ki ko vérifier mikanda soki na ye na peso mbongo pour to pesa bango ba photo ko ba vérifier ba kenda ko vérifier mais ti siko ba benga biso pete ba sa rappel lo morote. Nous sommes à peu près au nombre de 3813 propriétaires. Bon papa to kende mwamba ngomba on penate to ke pena molo po ba imboka ba comprendre qu'est-ce qui se passe awa na katani ya Monga Fula. Tant beaucoup kende kuna beaucoup tena na bango bosola ki bon apesa bino délai oza ke ba remettre bino mbongo. Ba pesi délai te mon cher ami. OK. Bosololi na bango bo discuter na bango ba biso kaka kende to benga. C'est louche. Kende to benga.
yoza na pose eloko nanga to discuter na to se mettre d'accord na montant moko boyo oyo ebisi biso et puis après boyo bisanga ke kende to robenga ça n'a pas de sens et puis okende wana bango ba robengo pete ba biso ke non oh mais c'était quand to pesa ba coordonner ba mino et si les soukili karabon mais ce qui est encore bizarre récemment awa ba oti ko futa soki 105 personnes na 105 personnes wana ba oti ko futa wana to moni bango te to moni ba image ka ba flasha muke to moni 105 personnes wana te ba chèque pe ba pesi ba to moni te et puis bato ba futa wana to yebi bango te batu ya esika nini ba futi to yebani te donc par rapport à la délégation au bino bokendaki ko se présenter kuna parmi bato ba futi bambo selon bango bino boza ko reconnaître ta mutu moko te biso na gata délégation na bato bango balobi ba futi mutu moko ya biso a mopondo awazati toza belé toza plus de 3813 propriétaires biso o tolobi la mopondo tala liboso wana banger déjà ezosa misala so caméra baluki ya mona banger esa misala déjà wana ba isika basali ba bassin do wana eza mapango na biso soko tali boya wa omona ba voisin ayaki alongola ki batol na ye croyant que ba opese mbongo ti lelo ba pese mbongo te donc ba pese mbongo te ti lelo alongoli batol na mbangu ba bolongola mbangu ti lelo angala si sanda kuna kota ko vanda mais ti lelo ba pese mbongo te donc c'est un peu ça c'est très bizarre tous on comprendre des bateaux te biso to sengi na bango ba yebisa biso vérité ba yebisa biso vérité bazana mbongo kopesa biso to bazana mbongo ya kopesa biso te soki bazana mbongo kopesa biso c'est simple batiki mapangu na biso ni to bande ko sala misala biso na motoki na biso to sala to tongi banda ko na biso to venda mabota na biso soki bazana mbongo ba pesa biso jour ba déterminer jour que nde to enregistrer bino boye monsieur Fulani jour boye au na compte na yo pour te pesa ba numéro à compte au na numéro na yo ya compte bancaire mbongo ba virer yango to pe to robenga yo jour boye oya oizwa chèque nde ba ba pesa ba chèque ke oye ozu chèque OK na banque kuna ba pesi ba sendini ba pesi mbongo donc biso mutu to ça perdant jusque là donc c'est que lo oyo bino e bangisi bino o soit obino bomoni za flopo nanu ba remettre no bambongo te mais misala yango na ba tracteur bo filmer yango neza wana so tali bassin do eza wana eza lupangu ya papa Zalia papa bonjour papa kombo nani papa kombo papa Ngindu kulizaila papa Ngindu bassin o tuzomona musika eza lupangu na eza lupangu na ba yeko banda musala ngana na yebaki te na ya ko sutuka bo déjà si babandi misala na kati ya lupangu na ngai santo ko yokana bango ngaku même ko yokana pamba nanu te na kutsa mikanda ba yebsinga boto ko bengo jusqu'à présent na ba benga te parce que tant bo mona ki bo tant moni ke na babani misala na lupangu no zonga kuna place bo kendaki oui na kendeki na tembe kutana ba chef ba revoir pe mikanda na ngai ba yebsinga ke ba ko benga ngai jusqu'à présent na ba benga te na longwe lisusu wana suka ki wana te na keti na royal na bureau na bango to kuta mpe na ba chef ba yebsa te ba ko benga yo to libérer nanu o to négocier liboso jusqu'à présent sans suite bazo benga pete bon papa ba konti baza ba olanda yo o senga nini po yo dans le pont dans za le souté mais ça dese bandaki o senga ba konti ba sala bino nini mais ba konti bazo décision ba zo mona ba image na kati ya lupangu na ngai o jusque soki position akopesa biso mbongo ya te ba permettre biso totonga bandaku na besika na biso soki moyen zali ba pesa biso date fixe ba pesa biso mbongo bango ba continuer musala na biso na bango mapangu na biso to pesi bango na crédité voilà ba konzi mapangu na biso eza ya crédité donc bino boye bozo mapangu na biso bo pesi biso mbongo bo sali misala na bino sans problème donc biso population to da na passe ndeti nga misala na ngando moni na ndako bongo na ngada couler déjà dalle na tiki po ani babaki ba kopesa mbongo olina sala ba dépenses inutiles na tiki po ke mwambo na ba robambanga na lugato esika mususu na soma sumo ba na banila sumu sana na comme na niveau na couler dalle est-ce que na quartier na bino boye ezala na bato da ba habitara na bandako déjà oh papa so na mino to tambula ko mona bandako bat misu ba ovanda bat bazovanda osomona bat bazovanda na bat bazovanda so kena si wana bat bazovanda tala bita yaka papa tala o ya vandi ya voisin na ngai avanda kana bonjour papa yo vandi koto papa ngana vandi koto do na zabe na ancien na kata mupondo awa
Mais bazobimisa bino. Bazobimisa biso siko souci eza makasi papa moni bakolo mapango nyonso bazali awa. Biso bato tovandaka to na basi na bana na biso awa na kati ya mopondo awa. Siko nde siko bazwa kosala siko kobuka boye. Biso sikoyo na bana na biso na basi tokende kovanda wapi parce que quartier oyo yo eza munene. Bato bafanisi biso eza nde bakolo mapango oyo. Preuve ne mwena se awa. Papa tia ta caméra na se wana. Côté basali bassin ba sala ba travaux. Eza parcelle ya ndeko na ngai. Mais bayena ki bandi batie banjie bandi ko sala ba travaux ça ba contacter ndeko na ngai wana pour déjà parcelle esali ni ekei. Siko papa ebisanga siko finalement siko na boye to kotambola boeti wapi. Siko biso petit to zabwe siko tango ba banda siko ba travaux to za na bana na ba famille so ba siko misala to ko kende wapi pourquoi pourtant to za ba peuple congolais. Matuka be ka souci ba kolo mapangu l'état vraiment afungola motema. Parce que toza bana l'état za papa biso toza bana afungola motema asunga bandeko yo ba mapango na bango zo kende ka nzele zo leka pourtant ba kosomba bisika mususu biso ba tovanda mapango na bango to kende kovanda bisika bango ba kosomba parce que biso tovandi na basi na bana siko place ko kende pe ezate papa oya biso am tuka contribution de yango mais na kata mopondo awa toza ebele famille eze belé papa oyo nganga zaki na bango yango atake komona ngezali papa Jean Nunga. Ok, papa, merci. Chef, na une question moko yelinga ya. Mapango depuis Bosomba, ça fait combien de temps? Bon, et ça na batu oyo basombi depuis 2022. Et na batu pe basombi depuis 2020. Donc ils ont dépendre na ndenge batu basombi la. Ndeti ngaboué. Lupango oyo na somba depuis 2024. Ok. Oui, na somba depuis 2024. Voilà un projet dans la route sur nous agina. Projet zalate. Au fait, bango bazala na projet côté mususu. Tant que na bango na tembe, to sur na bango ba expliquer biso bien. Les messieurs qui nous avaient reçu ici, je crois bien c'est des messieurs Eddy. A biso boye, bazala ki na 3 variantes. Première variante, écoutez bango cher. Deuxième variante, écoutez bango cher, mais troisième variante, eza variante ya mopondo oyo, bango ba moni keza na primoro ya kuase et puis eza favorable pour na bango. D'où il faut ba qui c'est pas na biso na mapango na biso. OK. Donc c'était un peu ça. Donc yango ce que il senga il faut bo sola na bango comme ça va remettre bino. Bon na bino mais si bitima bon ba banimo misala. Oh yo bon mona tant to bengi sara bino liboso no. To bengi sara bino pamba te. Tant to moni que l'état biso to censé to respecter mibeko. Mais ceux qui bateau ba okamba biso ba respecter mibeko te yango mo to benga bino boya botake bateau ba censé respecter mibeko ba respecter mibeko te. Loi indemnisation la randeni. Bo indemniser bateau après boye ko démolir mais ba on ba banana démolition sans pourtant identifier les propriétaires. Mais tant que ça li bango pression to ke kuna ba présenter d'excuses pour toi qui n'a pas preuve to kanga ba photo ba vidéo boyara bozara ba image donc moi ba réunion ezala gité ya ngomoni ba misani ni ba sakini ba stopaki mais côté ba ndeko neto moni bongo ba bassin do wana da lupanga mutu azue loroté boye déjà botie déjà ba engin na bino wana ozomo. Bon papa mot de la fin bakonza mboka kane na autoro ba FM télévision ya chaîne no bakonzi balandaka na batu mingi pe libanda pe balandaka chaîne no. Alors pesa message mo eza clé pa bakonzi oyo ba olando na minute oyo. OK, merci beaucoup. Tikangana s'adresser directement à ministre le ministre des UTPR John Banza. Cher ministre, le 19 août boyaka précisément na mitendi na SNEL bosalara lancement officiel ya paiement. Donc depuis mois d'août, si le lot a déjà na mois de décembre, yo moko tala esali combien de mois. To sengi na bino bo manifester bonne foi wana. Bo futa biso bambongo pesa bambongo yebele te. Bo futa population bambongo to ada na pasi to ada na ba souffrance, bo tikate population bana tout ko souffrir na yebite so esala bino malamu tant to lela raboyi. Tant aura pas c'est comme si bolingara to leli après bo pesi biso. Bambongo ba mapango to sengana eza ya biso. So ki bo pesi bambongo te biso to vana mapango na biso. So ki bo moni ke bo pesa biso bambongo pour que bo lexa rocade awa bo benga biso na décembre oyo. Décembre autopesi bino mapango na crédit cher ministre. Nazaro s'adresser na premier ministre madame Souminya, Nazaro s'adresser na président de la République Félix Antoine Tshisekedi. Bota la souffrance ya population, bozwa toyebi ke mbongo ezali. Ce qui est vrai mbongo ezali. Bo manifester bonne foi wana bozwa ba mbongo, bo pesa batu nyonso toza 3813 propriétaires. Bolobaki ke selon l'étude na bino
eza na nombre ya propriété bana mikanda o eza en ordre te, il y a pas de souci. Biso toza na mikanda na biso eza en ordre. Bo pesa biso mbongo to c'est la mbongo wana. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup bandeko balandi ya FM Télévision. Naza sir bino moko boye ki bandeko. Bo benga biso trono fali kuna na mitendi basuki ndenge nini? Est-ce que basu bambongo na bango? Est-ce que bazo buka lisusu te basali ndenge nini? Alors bino mo botso na bandeko bazo lela. En tout cas, ils pas si pe mawa. Komona ba jeune surtout na ba génération na biso boya ki lelo komi jeune azu mois 2000, mois 3 mois 5000, mois 10000 andimi aya asomata mabele na ye atongata malembe pour que lobby avant atana bana na bino boye pour que bo l'extendila bon ko le sapen zabe awa et mabete ba boyité mais quand même bo me mona ba procédure oyo esengeli. Merci. Ouais bandeko ya FM Télévision quand ne bozo mona tozo tambola na papa Dereko Masunga. Papa Dereko. Dereko Masunga. To ebité est-ce que ndako to moni mais apparemment nesi ba balonika ba toli ndambu. Papa balongoli batoli ndambu te. Ndako wana nyonso wana parti wana nyonso ezokende. Yango yana so bazobuka. Donc vous les gars. Route tezoleka. Oyo batoli esika tola bleu suki wana. Oyo nyonso toli ezalaka. Esika tola bleu suki wana. Yango wana nyonso ezokende. OK. Nyonso ezokende. Ndako oyo ya voisin oyo ozomona oyo. Ndako ya voisin oyo ozomona oyo nyonso ezokende. Oyo nyonso bazobuka. Parcelle oyo ya ba voisin misusu eza awa nyonso ezokende. Donc ba oyo nyonso tola bleu ozomona to. Donc awa nyonso to wana kata rokate. Na rokate awa. Ba pango nyonso na kata rokate. Donc alekaki déjà basalaki déjà basalaki déjà basine bandako nyonso ezobukana. Bassin d'eau ozomona oyo esika ba papa oyo baza bassin d'eau wana bo bazo sa bassin d'eau wana. Lupanga mutu. Esika batie ba engin wana. Esika batie ba engin wana lupanga mutu. Parcelle à papa Jano. Papa Ngindu papa Jano. Ba parcelle na bango yango iza. Donc mais tu vas salir bojo ata 100 francs. Est-ce que Zela, est-ce que par rapport à la délégation de Bokendagi entre Bilonyoso bo em sou besoin na quelques personnes au té ba jimbongo mais ba melina ba on voit. Soki tozana quelques personnes au ba jimbongo ba koyebisa biso. Ko sola mbongo yelo kwa sola bilek et sola biloko nzu bolamba na cuisine. Mbongo ezalaka bongo. Soki mutu ana mbongo yebaka soki mbongo. Ozomona. Donc mutu moko te azwi mbongo na biso banso tozala yo. Mutu moko te azwi mbongo. Mutu na mopondo awa mutu azwi mbongo azate. Wa koyebisa ka azwi mbongo na mopondo awa akosi yo. Quand ndenge na fse bino ke tozo continuer place où tozala ki wana ezaki pa bandeko mususu mais baza ebele baza plus de combien vous avez combien? Nous a à peu près 40 propriétaires. 40 propriétaires. Alors ndesiko to kiti awa na lupango ya ndeko. Donc yenda za propriétaire lupango papa na pe awa awa izei pa na ngai ndengo moni boyawa nde na lakisa boy ndako nyonso ekife kende bukana. Oui, donc ndako nyonso ya ndako R+1. Donc nyonso ife kende. Donc ndengo moni boyawa nde na couler déjà dalle na tikara po tango ba yiwana moyena continuer misala ya isote. OK, yo tu za place bien na makadam. Nana makadam. Oui, nana makadam. Donc ndako mo bimezo kende. Papa bonjour. Bonjour papa. Papa Munyo quand même tout Munyo ina mo retard mais quand même mon commis. Il pose la propriété ya. Oui, nazali parmi batu oyo baza bénéficiaire ya espace oyo. L'état qui koluka biso pozo espace na biso tia ngonzela comme passage public. Bon. Na boyoka ende to solaki na bango tokenda ba négociation nos. Mais tozoka moi ndenge zozo attend pona ko libérer biso. Yango to sengi na mokonzi mboka Fatu Beton le pacificateur. To moni a uti masolo na Washington. Azu solution yango be biso to sengi na Fatu Beton notre président azu na biso pe solution na sika oyo. A CGT azolinga ko occuper biso te ndenge to sola ki na ba contrat to sinaki na to za ba mikanda na so tout complet eza to za ba famille eza ebele awa malgré ba musuba mona ni te mo ba pension ezali banda ku nyoso zo mona oyo nyoso tu ko kende nyoso tu ndio ko kende ata mwa ko tika la wate siko bota na banda ko ndenge so ba ita boye ezali déjà to bana mna ko silisa pas to ko taper mais siko ba ko kata biso to mona ki mabete za biloko mboka kasi façon ne siko bazo memela biso pona ko futa ndeza mutu pasi yango to ngi mokonzi mboka yemba ko akota na masolo oyo bisika pe azali soka azo kanga na ko senga le présenter le Fatu Beton. Mais na moins de mettre yaki awa to soki ba image quand même nditika ke boyokana déjà toyokana ki to signer ba contrat ba négociation to kenaki négociation ba tali ba mikanda na biso ndelo na matite propriétaire na biso tout batala kiango OK
toleki na négociation parce que soki titre na yo ezalaki ya malamu te okoleka négociation te biso bato tolokaki tobeka presque biso nyonso tout batitre na biso ezalaki ya propre tokendaki négociation na ndenge ezalaka moto na moto na tour na ye masolo ezalaki ebetamaki ndenge wana moto ya moto aza na ta na yo babengisaki tututu me biso nyonso tosili topase na négociation toza mpe na badokima banégociation tout tosinesine ezozanga kaka sikoyo nde tozwa sikoyo baenveloppe na biso tomonaki ministre ya UTP ayaki dernièrement on ebandeli ya nini ya mosala le 19 août tanga bandeka mosala le 19 août asala lancement asalaki déjà signe ke akoindamize biso alakisi mpe enveloppe mais ti sikoyo biso koto bato ya mopondo sans suite biso bato ya mopondo toza suite moko te yango toye na epa na bino tobelele mokonzi ya mboka atalela biso likambo oyo. Ok, merci beaucoup Balandia FM nasi bino Bolandi depuis to bandena bino kuna ti tokomi awa. Donc c'est-à-dire bandeko bazuna no conclusion te na mambo yo bayokanaki na société eza komoni société ACGT Agence Congolaise de Grands Travaux. Donc bon ba ke non ba ko remettre ba mbongo na bon mais jusqu'à présent ba juité papa mais ba si que kuna to moni ba ti da basi mo na we ba bige yo voilà bassin wana bisika mona ba ti bassin ne lo pango nga yango to kangame pe na ndeko bisika bassin bo moni wana bisika nene point ko le kayango wana ndo moni pa wana image moni ya pa wana za pa na ngai wana sika bassin zali wana na no voisin na ngai yo. Donc nous jouons sans franté donc monika mo si tu vas bâtir mo bani mo misala donc yo bayer ata sans franté et loko moko te ndeko to kena na négociation bi OK mais anda to ça négociation na juin depuis le mois de juin tu le sans suite moko exact. OK, merci beaucoup. En tout cas, bandeko FM baboye na biso nyonso na sir boyoki bandeko oiza deuxième photo kitawa. Mais la dernière fois donc nous toye boye toujours la liste de kola liste na sir bakonzi bakomona to pardon ndeko ju vidéo oyo oza mtima mawa ndeko oza na poto partout dans le monde partager vidéo et kende pour que bakonzi bayoka basala quelque chose pour na bandeko na biso oyo baza awa na commune ya Mongafula. Alors tout ça qui awa na papa na to soki bwana mot de la fin beaucoup loba par rapport à mot de la fin ndenge to yebisaki na bino mapango na biso to pesaki on a crédité to pesaki bango mapango ba pesa biso mbongo mot de la fin ça ba pesa biso mbongo ndenge to kanaki na bango ba pesa biso mbongo ba benga biso yebisa biso jour ni to ya to za mbongo na biso pour ba pesa jour te ba ba bokende to benga bino donc ça vraiment louche donc ba préciser jour nini ba robenga biso to yeto si ba mbongo to pesi bango ba document ba parcelle et to si na bango donc c'est un peu ça. OK, merci beaucoup bandeko to kutani prochainement.